BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Libala ezali lisanote bakolo baloba. Kopona mwasi to mobali pour la vie, c'est tout un sacrifice. Ezara sacrifice ya bolingo. Eza sacrifice ya makasi. Ondimi otika mibali nyonso ya mokili. Aza na mbongo, aza kitoko ondimi otika e ofanda na oyo poni. C'est tout un sacrifice. Ezala mwasi, otiki no ba vrai Joe. Ezala mobali, otiki no ba vrai chéri. Ondimi que boza together, c'est tout un sacrifice pour la vie. Et on a domaine ya bolingo, to ya mariage, pour na kosala choix. Yango ezara mingi koyeba mutuni oyo zobala. To mona mindele ba occidentaux mingi et surtout pe ba africain pe ba baza développer a basala nini bazwaka temps ya ofanda ndaku moko ko cohabiter ensemble. Oui, et pas biso ba africain et surtout biso ba congolais to mona ngo étrange, ezalaka te eza fornication oui. Mais mundele pour akoma tina niveau abala mwasi, il faut azala ayebaye presque à 90%. Yango moni mindele bazala so ba comme une étape à mariage, oyoka to sali 5 ans relation, to sali 3 ans relation, to sali ezara 6 mois té, ezara 3 mois té. Au monde la paix na relation na ba fanda together na fornication. Au biso to benga ba chrétien za fornication, mais ba cohabitant ensemble pendant des années et ba décider ba bala. Mais biso ba africains za bon côté. Biso surtout ba congolais, je parle de nous, la communauté congolaise. Ils ont bon ça les 6 mois, bon ça les 1 année toye bani. Mais erbo koma na ndako et comme maramba swana et comme ya ko kabwana yango zo mona ba divorce prématuré. Donc c'est ça. Sujet na biso le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Bon, moi, déjà un titre. Dans l'ingito sur le nabino toukeda, qu'est-ce qui se passe? Bon, mon vidéo pe na chelibino wana, le pasteur en train de parler avec une dame. Vidéo est créée par polémique. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bokoye bango. Pourquoi le pasteur Moïse Mbiye nanu abali jusqu'alors? Nanu abalité. Tokoye bango awa. Oui. Pasteur Moïse Mbiye toyebi azali aza mosali nzambe, nanu aza moyembi toyeba ye moyembi, et 2 nzamba a matisa grade akoma mosali nzambe responsable ya église cité Bethel na monde entier, et lelo tomoni a conduire église malgré ba nungu asali boye église e panzani et patati patata, mais il est toujours là. Yendaza remplaçant ya papa naye. Yende to solo la lelo. Les abonnés intelligents et sages. Awa na linga bato ba na linga bino po boza mayele. Ba abonné Bibiche Mbombo officiel. Espace commentaire ezawana. Botika commentaire na bino. Ba commentaire de ça là que notre solo la ça va point de vue na bino. N'oubliez pas surtout de vous abonner, vous s'abonner massivement. Il y a un des autres là que non, to agrandir communauté. Ozo s'abonner, ozo partager peu vidéo, surtout partage. Des ça là que non, to comme amunene, communauté comme amunene, parce que makambo ko solo là, eza ebele. Et puis bref, c'est ce qui fait aujourd'hui. Bato yo so ba fêter en tout cas. Et puis bref, à vous. Et mes condoléances là-bas au nyonso bazali éprouvé parce que chaque jour to lala, chaque jour to zo la muka, bato bazo kufa, bato bazo botama. Yango biso awa na Bibiche Mbombo officiel, to lingaka ko fêter na ba o bazo fêter, to linga pe ko lela na ba o baza ko lela. To linga pe ko compatir, ko za together ba o pe baza ba stress ba problème, parce que chaque jour on se réveille, il y a de cas, il y a de problèmes, mutu na mutu la mukana mood na ye. Donc cela veut dire na imer na ye. Voilà. Bon s'abonner massivement, bon partager. Bon zo ba kiti na bino, bo fanda. Ici
c'est une analyse intelligente. Awa to réfléchissaka ensemble na bato yo mutu esalaka. Malgré bato mususu na ba commentaire ba yaka ba chor to benga mo ba chor, boy ba chor to bandokola. Bakambele mbele bayaka la toujours pour commenter na ndenga mabe. Mais toza bato naza mutu na koza pe na beti pe à côté na mayele koleka binote naza pe plus spécial koleka binote saka juste zamba pesinga opportunité ya koloba na misu na bino parce que nayebi ke boze ebele nayebi te banani baolandanga tomonaka babone mais toyebaka te babone on bazaka banani pamba YouTube c'est compliqué mais je sais que boza bato o mito esalaka. OK, let's go. Le pasteur Moïse Mbiye bomoni vidéo wana et on a vu des gens commenter pour nous dire que pasteur Moïse Mbiye azui-moi si Kalaming Zobala, celle-là que vous voyez c'est sa fiancée, en tout cas Kalaming Gite Libala. Moi je vous dis non, ils en ont fiancé n'a été, ils ont juste serre église. Pasteur Moïse Mbiye, d'après tout ce qui s'est passé, bandeko Mahambo Elekana ya Eliane binomo bomonaka. En tout cas, moi de ma part, na sepela na attitude oyazwa. Tout le monde a question na babilo roté, to ka sou communauté pasteur Moïse Mbiye a fait ça, ba c'est réel ezalaki gege pasteur gege. En tout cas, tout le monde parlait de Moïse Mbiye. Mutunyon so abandé ko traiter de sa façon. Pasteur Gege, Asimba Bakisi, Abimarana Basi, patati patata. En tout cas, comme on est à la toile. Et depuis un certain temps, Toyoka Kaye li sous-souté. Le pasteur Moïse Mbiye, Ayoka na li sous-souté, na sens que na ba polémique ya ba YouTube ya ba internet. So lingo mo na kende l'église na landa prédication, en tout cas, en fait, à comment normal comme tout le pasteur. Et lelo vidéo oyo na moni yango, je me suis dit non. Tout le belana nos vidéos parce que na moni ba commenter pasteur okobala mukolo nini, pasteur église munene boy normalement falo za na mwasi ba musu balobi que non. O te azobanga ya kokoya na mwasi mabe, a obanga ya obima na mwasi boy o Elia na publié et en tout cas il y avait plein de commentaires. Et on a dit que non biso to solama solomo ya mikolo. Ma solomoko sage, ma solomoko ya ba mature. Bandeko. Na ebite bosika ba point de vue na bien ba commentaire. OK? Voilà. Let's go. Libala ezelo mo ya lisekité kande na lobaki na debi ezali sa noté. Et surtout ba chrétien. Libala ezali sa noté. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Moi je balbara pur te balbara pire et anglais et français ça va pur ba pire ba mère meurt mère mais nzambe bo comprendre qu'à sens c'est lourd na loba naza moto na ko beta pe mpanzi na ko prononcer mot bien te naza na bota ma francophone te na congolaise biso ba trop lingala français on parle mais quelque part erreur ezalaka ba mo ba francophone tout ba sala erreur moro ça l'erreur ebo biso bato mokilo et surtout que français on a le bango rarement a ezaka anglais na lingala na kizulu na chiluba siko so na sali erreur na français oya komelanga na commentaire on ne dit pas ça on dit ça Bon comprendre biso bon comprendre ngana lobaka trop dans ça 3 émissions par jour par 3 émissions faut dans lobasu mamsusu voilà. C'est ça. Je disais ceci, mes amours, revenons à notre mouton. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour les pires. Le pire, wana, batubamona angote. Le pire, batubamona angote. Au monde, na couple, ceux qui batubakumi ko vivre le moment pur de leur vie, au monde, na panza, na koko kate. En tout cas, na ko supporter les balote. Les balots. Libalo. En tout cas, nazo kabwana. Donc c'est ça. Balba ko supporter pire. Na yango. Yango moine mamba ya
il y a le mariage. N'a pasteur de la... Non, pasteur François Mutombo. Soka bandi ba cours na ye, abandi ba enseignement na ye. Il y a dans domaine à mariage. Bo kendaka. Bo landaka ba enseignement ne. Alors ba maramo papa na terre très bien papa na. François Mutombo a terre très bien. Mais malgré ba tum susu ba bayaraka so ko ma finance ba bien senga mbongo mingi. Il faut qu'on se les dise hein. Tout la vérité, biso tout la vérité. Ba bien terre très bien zana ma terre moko bien ba conseil bien mais ma bena a senga mbongo mingi. Wana c'est que les gens disent, OK? Voilà. A terre trop makambo na bien mariage quand olingi obala un anneau et le quoi liboso oui, physiquement on luka moi c'est bien. On luki mobali est bien. On monique nos critères naie et c'est pélichu à mobali ya choix nayo. Oui, c'est une bonne chose. Mais spirituellement, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Azala moto Nzambe a tchepembe nayo. Pour se rebalika par sentiment. A moi si kitoko alobaka français bien, aza intelligente, aza pembe, aza bassin, aza mwindu, asekaka bien. Donc o laneli ba sentiment o eza ba désir o eza charnel. Yango mona ba tumususu eza ata ba sela Nzambe. Ba divorce ebelé. Donc abala ki mwasi par sentiment na kibonzoto asela ki molimo te. Ata na Bible baloba, c'est le spirituel qui engendre le physique. Et loko soko lingo zwango spirituellement zwango nan. Et puis physiquement au zwango. Et là batum su baye barate yango wana. Oui, eza bilo musu Satan a lobela pe na banjoto na bandoto plutôt na ba prophétie pe Satan a lobela rabat. Tout monde Satan a côté le prophète moi bambio professeur le putain. Pasteur Moïse bien de l'onde de bomona e awa. Makambo eleke pa Eliane. Makambo eleke pa Eliane. Eza makambo oyo, il faut enseigner ye. A mutu moro boye, eza ata pasteur Mike Kalambai. Le logo sujet neto le belate meto pe ça exemple. Ba makambo e komeli bango boye. Il faut eza loko moro ete ya yo. Ce qui diable a dit que non, aux ara faible na matière à basi. À quoi voir yo? Na matière à basi, à quoi avoir yo? Atali, pasteur Moïse Mbi, alinga basi ya pembe, alinga basi ya kitoko, akia tindeli Eliane. Eliane a sala nini? A séduire pour abébi sa ministère nae. Ba pasteur Moïse Mbi ende bo mona bangwana, ce sont le réserve. Quand on a mis les réserves de l'Éternel, oui, c'est sûr, ils m'ont mis ça combo. Mais on t'a mis la kobo tame okobo tamanaye. De sa naissance, Zambaye bahi déjà que pasteur Oyo. Aoza Moussa Nzambe. Moi na mobali Oyo. À cause de Moussa Nzambe renommé. Oh le loto benga Moïse Mbiye, tout le monde parle de Moïse Mbiye. Eza yé ami komisi bonté, c'est Dieu, eza plan Nzambe. Et on va tout sous okoza la oemilie okoza azana kindumba azamu yibi mais Nzamba poniga yewana a choix Nzambe aza la privée de l'Éternel. Makambo e komela kiwana. Eliane to mona ki oui azamutu. Ana ba posa nzoto. Azamutu kwa biso nyonso akota ka toilette. Ana posa nzoto asekaka asilikaka. Pourquoi tu me souba mona basal Nzambe on dirait ba mona ba extraterrestre asilika rapé asala rapé boye ce sont des hommes comme nous particularité na bango ka neza maramba spiritualisme peut-être baza trop élevé na niveau spirituel c'est ça akoko isama ko silika ba pasteur route na ba couple na bango mona bitumba mama pasteur na papa pasteur bazo bunda na ndako au monde que non maman pasteur non boyoka te maman pasteur azo manqué papa pasteur na en public papa maman pasteur azo manqué azo sa pasteur quand mon no boy buso bakboyko na miso bandimi en plus na église avant église bandaka nde bazo bongisa ba fixer ba bio na église ko pasteur a ebisi maman mais oyo eloko ifalo chango tika makele quand mon no boy buso baboyko papa pasteur Sony. Ne va frère Bazaken m'a dit oh
mama ata yo moko mabeni papa lobi omoni sikoyo ezalaki likambo wana te bautaki déjà na baconflit na bango na ndako c'est sûr baswanaki oyebi bazoloba donc ezalaki quelque chose moko donc bazalaki na baproblème na bango déjà tellement bamemaki yango bayebi kogarde yango te bamemi en église ma pasteur tellement mpe impolitesse eleki ye yango omoni abimisi yango na miso ya bato donc pour comprendre baréalité leka na bacouple bapasteur bazalaka bato lokola biso sikoyo soko wa mosala nzambe na domaine ya mariage échoué donc ministère na yo kozala mpe na cadence yango omonaka basala nzambe avant bala sala effort ou bien senga nzambe grâce à nzambe apeso mwasi ya malamu ya vie na yo oyo akoaccompagne na ministère na yo bapasi ya Moïse mbi ende omona bango wana ti lelo azobala te eza teke po azangi mbongo te eza teke po azangi mbongo te eza teke no po azangi choix te o basi baza te bazali makambo ezokomela basala nzambe mingi oyo na bacouple na bango yokanisi ezo enseigné bango te ezo enseigné bango baza bato il faut avanda boye azwa temps kofanda boye en tout cas ngai te il faut nazwa choix bien nzambe apesanga mwasi na moment opportun oui otambwisa église monene bongo so oza célibataire eza mwa difficile parce que baser baza ebele wana baotya motema yo no omona te ezo pasteur abali surtout aza jeune garçon abali boye église epanzani eza ebele na Congo wana omona pasteur abali boye église epanzani baseur nyonso na église bakimikimi mpo na nini babanda kotyela pasteur motema et que pasteur abali bango te bakimi na bango comme pasteur Moïse bien ndenge azana baseur baza trop na église eza baseur mosusu baotyele motema amona tanga ye amobali kitoko ana mbongo alobaka bien intelligent pasteur moyembi mpe lisusu na voix moko ya bien eza mpe na baseur baotyele motema mais sikoyo soki alandi sentiment ya kibote mpo l'apparence extérieure ebomaka mpe surtout basala nzambe na biso fosa na mwasi moko mama pasteur fo azala présentable aloba français bien aza intelligence bokeba basi ya bongo ne basi oyo ako je pas dit que toutes les belles femmes nde bazalaka mabe non po bino bacongolais biso bacongolais tozalaka makasi na interprétation ende na lobi boye apo boko mofingaka eza yo po ozo elongi mabe yango ozoloba basi ya kitoko bazalaka mabe biso bacongolais toyebani donc avant bino boloba il faut nga mona milobela yango déjà bongo biso bacongolais toza bongo boya na bacommentaire bokoma commenter avant na milobela avant bofinganga na milobeli déjà je n'ai pas dit toutes les femmes mais la plupart des basi o balinga quoi paraître mona moi si kitoko moi si pembe moi si bango ne bamemaka ba problème po na nini diable a utilisé bango na ba beauté na bango soki a femme de prière te au monde pasteur landika beauté extérieure kitoko présentable en tout cas oui apparence extérieure et contrapé pasteur peut faire moi si mobo était na miso bato te aza présentable à cause année kitoko grave te mais à moi si moko présentable oui c'est là compte aussi et était que non pour moi si on a ça comportement ma bien azur tala moi c'est longue fukama moi si mon soki ndeni comme tambola na été toza bato to na mosuni donc pasteur ce que je moi si ya bien à quoi accompagner na ministère na yo tout le monde a ebele exemple ebele ba pasteur ebele ti lelo bazaka na basi na bango ba frère Patrice bango wana ba banda ba yembi et lelo ti lo jour wana kutu na moni photo mo à Facebook il y a pasteur il y a papa Patrice na moi si na maman Esther que je salue na moni bango kala na bango je me suis dit oh donc basala nde boye ti lelo ba kolisi bana au comprendre que moi si y a ministère moi si y a vie na ye atali papa Patrice nazalate nzamba koma que on s'était déjà écrit que
pasteur papa Patrice malgré abotamaki bongo nzamba lola atindeli ye molongani na ye etala lelo batu geda yango mona batu bakotama ekala mai azobala te papa na makambo ya kutani nango lelo bozo yebiseke no abala te na makambo kutani nango na Peniel po soka kutani na mwasi mosusu mabe bakabwani le monde vont lui condamner. Les mondes vont dire que c'est lui qui est un problème. Et ça, c'est ça. Attends la Bible baloba, la nature même ne vous enseigne pas. Il faut marambo ozo sama na mokili. Enseigner biso. Ata basala nzambe nyonso ozo mona bazo bala. O kaka, azaki la mwasi boye. Azo trier nano. On se marie pour une fois, une seule fois dans la vie. Yo sali choix salango malamoko yango zo mona ba divorce prématuré muto azuna temps ya yeba muto zo balate muto azuna no temps ya ko tout na nzambe spirituellement est mpona rebelité parce que basala choix ezala mibali sali choix ya mabe na vie baby oui na domaine na mariage bien sûr et beba parce que ozala alingaka abate alinga bazala epi po azala epi dans la vie nani o alingaka po ye na vie na ye azala a souffrir la vie te quand on s'est marié c'est que non moi je à rendre la femme la plus heureuse au monde mobile à rendre la femme la plus heureuse au monde moi aussi à rendre la femme l'homme le plus heureux du monde. Et ça bongo. Et ça bongo. Alors, le pasteur Moïse Mbiye, oui, a dirigé l'église normalement, il faut bala parce que anytime à quoi il y a tentation. Et ça, si mon sous mission na aye, il faut bimara na pasteur wana. Il faut na bima. Bima ça na basi. Et il y a de ces femmes, hein. Ye kakabi ngai il faut na bimara na pasteur wana ngai il faut na bimara na musicien oyo garçon o ngati na ko bima na ende motema nange kokita isa bongo siko yo pasteur soko za na vie de prière te soko landelika sentiment olandelika nzoto yango omona ba pasteur ba bali musicien bali surtout bato baza figure publique baza star ba musicien ba pasteur na domaine oyo ba chrétien to loba parce que bato loko ba musicien profane à cause a baline 5 basi ba kofi bango na zo changer basi net na film asa na free muto condamné té parce que asa ne musicien profane to bi ke ça la bongo mais bato ba sambelaka les gens spirituels bato ba spirituel to benga bango nini donc bango wana nde bako bango wana nde il faut to lobela donc c'est vraiment difficile ya kokutana na mwasi moko boye okomolela na vie si je savais nzambe poko pesinga mwasi oyo te osoki ta otuna nzambe te tuna nzambe tsenga ba signe tsenga ba confirmation ata balobi c'est mieux obala na retard mais ozala heureuse okobala na retard ofandi na mwasi to na mobali na yo 10 ans 20 ans 30 ans 60 ans de mariage mais okobala no avant na bali avant henga na bali avant mais ofandi na mariage 10 ans te obali avant kabwani otikali sous temps mobimba ti okomi koko célibataire d'abord mon koko célibataire basali koko célibataire à ceux qui t'entourent dans Zambité na domaine de mariage okobala mobali ya vie na yo te bofandi na bino après 60 ans de mariage bokabwani ngana bi couple moko boye bakabwana na 60 ans ba na 60 ans papa 60 ans maman 60 ans papa soki 70 quelque ba divorcer je vous dis tellement bakomi bakoko papa kuna akepa mwana ne ya mwasi mama kuna akepa mwana ya mobali bakabwani boye bisangana na 60 ans na ba age wana
Donc, ça 60 ans de mariage, 60 ans de mariage. Bakabouani. Si on a un kabouana, on a 60 ans de mariage, on a quitté. Toi, qui moi, ça vie n'a été. Donc, c'est compliqué. Je suis pratiquement à la fin, mes amours. Le pasteur Moïse Bié, oui, il faut abala parce que. Vous voyez que abala les bossois, et là, on va baraté. Le pasteur Moïse Bié, abala les bossois, na mwasi na ye, ana mwana. Mwana ya jeune fille. Libala nde simbakate. Libala simbakate. Et bakabwana mwasi na ye. Mwasi on a poto. Na chacha na vidéo. Na Facebook et tout, bablo moi bongo. Bazongi sambonga libala. Ba polémique moi ebima ba o ba ebi. Donc, ceux qui déjà bala et simbate, faut attendre na ye. Et surtout que azana ena mwana. Azana mwana 86 hein. Entre 85 et 86. Faut attendre. Era ko bala afandi a demeurer na libala mbala moko. Biso basi so moni 86 85 comme otala déjà nzambe nini boy. Mais mibali azana na 85 otala anytime na obala nanga. C'est différent avec nous les femmes. Donc, pasteur Moïse Bi obomoni wana, ce n'est pas sa copine. Tout le monde photo donc il semblerait que bazana église la sœur a yé pembe pour yebise likambu to koyeba pété ceux qui a fiancé ceux qui a nani ngana bino jusque là to yebina on parce que ce n'est pas officiel. Donc pasteur Moïse Bié peut-être ouais ça ba suggestion parce que ngana kosta motema na été to yebi que mutu ceux qui a fandi boye abali nanu te ana raison na ye et cause à la bilo au moins spirituel et cause à yemo décision na ya fandi nanu alukana nzambe et cause à la patati patata etc. Donc toebi anytime libale ko salama asa mutu mo sa public et bomba na te bon rien na ba réseaux sociaux. Alors pour aujourd'hui on s'arrête là. Et là on a appelé ça bandeko na domaine ya mariage ya relation surtout ce qu'on lingo zo mutu au bala na mutu tout ça ba chrétien. Moi je suis une chrétienne. Conseil ngana opé ça bato lo ngana ko yebisa ka bato surtout na domaine ya mariage prenez le temps et retour na nzambe. Ce qui na no balité. Tout na nzambe mais pourquoi na balate? Dieu va te révéler. Quand tu auras la révélation, tu auras la délivrance. Ce qui na nous aux yeux à ta fiancée mobalité tout na nzambe pourquoi na zuna no fiancée té. So aux yeux fiancé et que bozo balanate tout nana nous nzambe pourquoi to balanate et lo koni ils ont empêché. Biso yo sotosage du nombre. Ngape na makambu nanga o non tout na nzambe. Nzambe pourquoi boete parce que biso yo sotosa ba problème. Au cause aux milliardaires. Au cause aux nambo bato ba na mbongo ba olela. Oza na mutuka me olela. Oza na bana me ozolela. Oza na mapango me ozolela. C'est au cause kolela cela fait dur. Oza ne loko moko ka etungisa yo. Donc mutu nyonso ana un problème. Ata soso to mona ata mwana nzela boy azana problème. Ata likaku na zamba ana problème. Chala mwana yemba muntu yonso dine malo. Ojika ine malo ela munu mulo e. Cela veut dire mutu nyonso azana problème. O azana problème te atia liboko likolo. Ata nzinzi ana problème. Donc cela veut dire so azana problème na yo tout na nzambe. Olokende prophétie. Oui, prophétie c'est une bonne chose. Mais yo mo oppose à prophète à village. So oloki nzambe, on peut sa solution surtout dans le domaine du mariage pour éviter au kabwana. Quand vous allez vous séparer, herbino et ceux qui bossent la bino peut-être bobotate, là c'est autre chose. Mais ceux qui bobota bokabwani bana bino à venir à ban. Merci, je suis à la fin. J'espère que vous avez compris. Les hommes intelligents, les abonnés intelligents, mettez vos likes, partagez, commentez. En tout cas, moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.